quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singé, Bongé, Faisons, Alano, Sika. Avant que Bandele Tonga, mais vont à Sika. Il y a un moment que Congo, il y a Sika, il faut s'imposer dans Katsa Mikili. Congo, il y a Sika, c'est super. J'adore le Congo. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nzambe a pambola bino esika nyonso bozwi occasion ya kolanda biso na moment oyo ce qui n'a pas se présenter muke kombo nanga pasteur Serge Mambou naza pasteur l'église maison d'adoration na Helsinki awa na Finlande soki lelo tozwi opportunité par la grâce de Dieu ya koleka na site ya ndeko na biso Maurice Premier eza juste pona kopesa bino message ya activité moko toza nango awa na mois de février précisément le 19 le 20 na le 21 toza na 3 jours oyo toza ko inviter bana na nzambe nyonso na oyo basambelaka na oyo basambelaka te. Parce que de toutes les façons, Satan a kela montute. Na bato bayamba déjà Yesu. Na nano bayambi Yesu te, bango nyonso nzambe nde akela biso. Et toza ko invité bino na mikolo misatu oyo je reprends le 19, le 20, na le 21. Et le 19 ko bandana 14h plutôt, na 17h et puis le 20 samedi. Na 17h ti 20h. Et puis, dimanche, il y a le 21, Tokobandana 14h, Ti na 16h30. Et na Mikolo Oyo, Misatu, nous allons parler sur la délivrance. Comme invité, Tozana pasteur François Mutombo, Oyo généralement Tobengaka, voici l'homme, il y a Aseka Kalembelembe. Pendant tous ces 3 jours, Tokopambo la mana Mosali Nanzambe. Et je crois que Mosali Nanzambe Nyonso, ce qui kende quelque part, a memaka grâce oyo Nzambe a tchakatikati na ye. Yango tu invité bino Nyonso, boko kakozala présent, par la grâce de Dieu, bo bénéficier pe, nangolu oyo Nzambe a tchakatikati na basali na ye. Mais bien aimé, ndenge lo bananzambe zolo banabiso, na mokanda na Apocalypse chapitre 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Omonike yo ye koluka nzambe te, mais nzambe nda ye koluka yo. Alors je me tiens à la porte et je frappe. Et pour nzamba frapper na porte na yo, eza lokola toyaka na ndako te awa to sonner. C'est juste par sa parole. Tango lilobana ye ezo komela yo d'une manière ou d'une autre. Ekoki kozala na nzela, ekoki kozala na matanga, ekoki kozala na campagne partout. Donc tango nyonso zo yoka lilobana nzambe, yebake nzambe aza na porte ya motema na yo, azo frapper, aza ko obligé yo te, mais azo tikela yo choix libre ke yo opona. Soki oponi ofongolola ye motema, nzamba kokota kati na yo, akosala demeure kati na yo, lolenge lilobana nzambe lobi akolia elongo na yo. Et bien aimé, Bible zoloba, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tozanata oyo, incrédulité, ezo gagner muke terrain. Et ce que totangi lilobana nzambe, Bible lobi, lolenge zalaki natan ya Noé, lolenge zalaki natan ya Sodome, le lengope kozala avant que moi na mutwaya. Or ce qui tozongi na ta ya Sodome, ce qui tozongi na ta ya Noé, okomona que quand la parole de Dieu a été prêchée, bato babande ko négliger yango, bato babande ko minimiser yango, bato babande ko négliger même mosali na nzambe oyo na kombo Noé. Mais Bible le dit jusqu'à ce que Noé na libotane ba koti na kati ya arche et déluge ye et emporter bato nyonso. Bible le dit ndenge zalaki na temps wana, ndenge ozala na temps oyo. Lilobezo te yama chaque jour ozo yoka yango, mais bon voilà, ozo négliger yango parce que
pasteur nyonso bakomi aventurier, pasteur nyonso bakomi moins sérieux. Mais laisse-moi te dire une chose, que Dieu ne manque jamais de témoins. Ate sika oyo mabe salami ndenge nini, nzamba zalaka toujours na batémoin. Souvenez-vous, na époque ya Élie, Élie se croyait seul oyo atikala ki symbole liboso na nzambe. Mais nzamba ebisi j'ai encore 7000 hommes. On ne va fléchir te liboso ya bal. Même le peuple, bakansaki ke Élie atikali yemoko. Donc Dieu ne manque jamais de témoins. Ate sika mabe zali sambela kaka nzambe akoki kofongolo miswa molimo omona ke même sika mabezo salama ba témoin baza na kati ya Sodome mabeza la ki makasi mais l'autre na mwasine na bana babima ki vivant na moment ya Noé pas bima ki vivant même de nos jours mabezali mais il y a toujours des témoins et ndengena lobaki si vous attendez savoir n'endurcissez pas vos cœurs bien-aimés dans le Seigneur longo l'incrédulité kati na mutema na yo. Enlèvement église ekoki ko tardé pour ya mais liwezo ya poto eza paradité. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens oyo peut-être na Kinshasa bande ko sambela abande ko sambela makasi makomi na poto parce que moi facilité mon ko ezali azolia bien tango mususu azola tamala mo négliger nzambe to salela kaye to ndimela ye pona pasité to salela kaye to ndimela ye parce que vi na biso nyonso ezo dépendre et pas inaye. Voilà pourquoi tango tozala ki yakobunga na mokanda na Jean chapitre 3 verset 16 Bible lobi nzamba lingaki mokili atindaki mwana na ye ya likinda oyo akondimela ye akufate kasi azwa bomoi ya seko vie ezaka kepa na Yesu en dehors ya Yesu vie ezate ba prophète ba ya ebele ba sali ba ya ebele mais muto ya pesi bomoi ezaka Yesu Masia Yesu ango yende tozote ya yo Yesu ango yende toza ko invité yo oya koyoka ye Yesu ango ndetango nyoso tozo présenter ye et pas inabino okoyi kotika l'incrédule lelo et loko ezo sala yo c'est parce que tu es en bonne santé et loko ezo sala yo c'est parce que ozo lia ozo mela ozo tambola omonique prière na rosala nango nini. Mais laisse-moi te dire une chose bien aimée, sala moi tourne à bopito okoka kotala bato yo même bout de doigt na ye po koka ko mouvoir yango po koka ko ningisa yango azokoka te et ce qui nzambe asali yo ngolu et que yo otelema otambola eza grâce biso na yo tofande na Helsinki biso na yo tofande na Finlande. Est-ce que en Europe bato bazokufa te? Il n'y a pas longtemps tu perdre bande komi balé ndeko moko azalaki jeune na ndeko mosusu akomaki déjà papa et bango mibale bakei batiki biso kaka bongo. Est-ce que yokanisi ndenge bango bakei tourne koya te soki bango bakelelo lobi tourne avec koya lobi tourne nge koya. Mais la seule question où est-ce se poser est-ce nous sommes prêts ce qui nzamba zubiso lelo ce qui nzamba décidé à zoyo lelo est-ce qu'on est prêt bien aimé ce qui os prêté nzamba zo accordé yo nanu grâce et azo accordé yo repentance et ça likambuya yo au décidé. Voilà pourquoi tozo continuer ko lancer invitation oyo na mikolo misatu oyo tokozala liboso na nzambe katikati na mabondeli liboso na nzambe katikati na koyoka liloba na ye. Et pour na ko conclure partie o nangina loba mais kako tala ba événement nyonso oyo ezo salama lelo na mokili. Bien aimé, on peut comprendre que le monde est malade. Le monde va très mal. Et ce qui vous a distrait, Bible lobby, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Tango ezamabe, tango moni homosexualité, non seulement est comme illégal, mais bazosala effort bamoka nyonso ekota s'installer efanda kasi eloko bomaki Sodome na Gomorrhe yangwana. C'est la chose qui a déclenché la colère de Dieu.
Et tant que biloko wana comme légal et que bateau bazo défendre yango à haute voix, Bible le dit tango zotanga, il faut faire très attention. Et bana nzambo bokoki kozala bozolanda biso na moma oyo tango eza mabe, tango eza mabe, tango eza mabe, esengeli tokota na kati ya arche po toyebite mokolo nini nkolo akoya. Sokotangi na 7 âges de l'église. Tobandi na Éphèse, tu te souki na Laodicée. Laodicée, de 7e âge d'église. Après Laodicée, âge mususu ezate. Donc toza na dernier âge ya église. Et sokotangi na mokandana, Apocalypse 3 partie à verset 14, balobi Laodicée aza ni chaud ni froid. Laodicée aza tiède. Or Bible lobi soko za tiède, bako vomir yo. Laodicée aza aveugle. Azomona révélation dans Nzambete. Laodicée azo comprendre un mystère dans Nzambete. Et l'épouse doit sortir de cette église de Laodicée pour azala préparer na rencontre ya époux pour natina nanos. Voilà pourquoi to lendi sibino na mikolo misatu oyo tokoka kokutana le 19, le 20, le 21 et le 19 ezali vendredi, le 20 eza samedi, programme ekobandana 14h, ti 20h et puis dimanche tokobandana 14h, ti 16h30. Adresse ezali avenue Anankatu numéro 1. Ce qui toki comme expliquer mouke, ce qui komi na Sokos, juste na Sokos ozui tram 10, arrêt ya liboso eza Stockman yangote, arrêt ya mibale ezali parc moko ezalaka wana yangote, arrêt ya misatu eza na station Nest wana, juste soko traverser station prolonger mouke na coin okomon église bakoma va pa Kirko. Nde esika activité oyezali pendant ces 3 jours. Nous vous invitons à être présents. Je crois que l'Éternel Dieu des armées sera au rendez-vous. Et si nous sommes bazalaka, apesaka solution na ba problème ya bananaye, alobelaka bananaye, alendisaka bananaye. Voilà et loko tokokaki koyebisa bino nanu ponatina na programme oyo tozali na yango concernant mikolo misatu oyo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nayebi ke bokozala ebele na le jour a eu ya événement kovana nda kutende ko mto zolanda biso na minute yo. Donc eza occasion moko à ne pas manquer. Vraiment to ebele ko soutenir œuvre ya Nzambe. Musa na Nzamba zolongwa Kinshasa pona ko ya awa ko pambola biso na kati ya Finlande. Tina ni ovana nda kunde ko mto landa na moment oyo. Tozala ebele ko ya ko soutenir œuvre ya Nzambe. Pe to bosanité tozape na communauté chrétienne surtout na matanga tous éprouvé ya ma sœur na biso Marie Misamo to kotika biso ezape so événement où est touché biso ba chrétien attaque chrétien eza vraiment frappé biso vraiment tous ala wana mingi to soutenir œuvre oyo peto les lapé de quoi ensemble na biso ba yembi surtout o ya Finlande et Europe to ala pe wana ko interpréter banzembo ya ndeko pour te soutenir, kokanisa épée, mais événement zapina ma kasi mingi. Il y a le 14, le 21, le 21, le 19, là le 20. Donc tous à la peine belé pour te soutenir. Œuvre et Nzambe vraiment. Nzamba pambola bino mingi pena bola biso na moment. Oui, merci beaucoup. Lolenge bien aimé Oti Koloba. La communauté congolaise en général, communauté chrétienne en particulier, toza frappé na décès ya sœur Nabiso Marie Misamu, ndeko oyo asalela Nzambe, ndeko oyo a marqué génération naye, et lelo oyo Nzamba sepeli kozongisa ye na ndako. Et makambo zoloba mebele autour il y a décès ya sœur. Mais avant qu'elle ait revenir là-dessus, elle a parlé un peu sur la mort. Koufa et bandi le lote. Ceux qui ont médité le Lobananzambe bien, toko remarqué que
moto ya liboso akufaki ntango nzambe asali mokili kombo ezalaki Abel. Et soki toke na profondeur tokomona Abel na frère na ye Caïn baye offrir offrande epai na nzambe, et Bible ezoloba que nzambe a agréé offrande ya Abel, a rejeté offrande ya Caïn. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et na lingi na kota penza na ma profondeur mingi te parce que les message à muke na ye kote ya te. Abel a pensé ki moi n'ampate yango nzamba agréé ki yango. Pourquoi moi n'ampate? Et préfigure ya Christ ou esengela ki azala immolé pour natina na biso. Mais comment est loko moko nzamba za ko avertir même Caïn pour na ko ebisa ye ceux qui ozo sala malamu okotombola mutu. Ce que zo sala mabe yeba ke lisumu ye na ndako na yo, mais yo o dominé yango. L'Éternel Dieu des armées pouvait aussi délivrer au fait Abel na liwawana, mais dans sa souveraineté atiki ke Caïn bom Abel et puis Abel a koufi akei. Et tout au long il y a Ancien Testament, tout au long il y a Ancienne Alliance, liwetika la ke lokola mystère. Au comme on a même ba prophète même qui bisote na profondeur à l'île Bananzambe ba révéler biso qu'est-ce que la mort. Et tomoni tant mususu Daniel alobi ba oyo balali na putulu ba ko c'est quoi tomoni Job nzamba a révélé qui est sur la résurrection, mais le mystère de la mort en ancienne alliance c'est que la kama bombami. Mais quand Christ est venu akei bantoma baye toyo komona moko ya bantoma na kombo ya Paul. C'est lui, en fait, par la grâce de Dieu, a révélé biso mabomba mi yakufa. Et dans Mokanda, na 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du 15e, tina 17e verset. Alobi, nabo zongi ya Yesu, biso batuto tikali na bomoi, toko lekate bato yo bakufi. Et alobi, nzambe ye moko aza na cri ya nzambe, na voix ya archange, na son ya trompette, bato bakufa na Yesu bako sekwa liboso, et biso bato totikalaki, toko zala changer, toko kutana na bango dans les airs, pour la rencontre, ya époux. Donc, tozo comprendre que tango mutoazo kufa, ça fait mal, parce que nanzoto na kibo mutu, toza na posa kozala na ye, notre sœur encore jeune, et tout ce qui n'en a pas ça peut-être à continuer ko yemba, tout ce qui t'en a pas ça à continuer ko zalana biso, mais kolo na ye a décidé zongi senandaku biso zelo kwa salata to lo baga nzambe merci pour zongi senandaku. Mais soki dès son vivant azalaki na boyokani ya malamu na nzambe kufa pona tina na ye zagan lolenge Paul azolo bayango. Et Bible lobi le mort en Christ ressusciteront premièrement. Pour dire que Mukolonkolo Akoya, si notre sœur avait marché dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, à cause de la ressuscité, Poakutana na Kolo. Et dans Apocalypse chapitre 14 encore, dans verset 13, Bible lobi, dès à présent, heureux, na batu oyo, bazo kufa katikati na Yesu, po bakeiko pema, na misala na bango et misala ya malamu oyo basalaki ezolanda bango. Tango Bible lobi heureux yoko ki loba malheureux te, Bible lobi heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Donc problème eza kokufate, mais problème eza okufi na etanini, okufi dans le Seigneur ou bien okufi étant dans le monde. Ce okufi dans le Seigneur, gloire à Dieu, biso tokoyo kapasi, c'est tout à fait normal. Mais muto yesa a traversé nangambo mususu. Bible lobi akei ko pema, akena repos. Donc, comme je le dis et je le répète, mutu oya koki ko yeba ndenge sœur atambolaki. Na fond ya vie na ye, c'est Dieu seul. Batu bakoki ya na ba jugement, batu bakoki ya na makambo nyonso balingi, mais mutu ayebi vie na ye na fond avant kufa liboso na nzambe.
eza kaka nzambe ye moko oyo biso totikali eza mutu na mutu azoloba oyo yazokanisa et nous ne pouvons pas empêcher les gens ya koloba makambo bazokanisa eza impossible donc oyo bazoloba bazokanisa bazokontinue koloba bazokanisa mais mutu ayebi vérité makambo nyonso ezali mokeli ya likolo pese. Ce que nous pouvons dire, nous qui sommes restés, tout s'est préparé, tous à la prêt. Pour ceux qui l'ont bilioué comme les biso, tous à la oyo, toko sepelisa nzambe. Et concernant notre sœur Tomoni, ba polémique et belé l'internet, à titre personnel, dans une relation moko personnelle na yete, na yeba ki loko la batunyo, son notre sœur chantre, c'est difficile, na loba en bien ou à mal. Mais ce que je peux dire, naïba qui est comme état, chantre de l'Éternel. Mais, naba témoignage, oyo bandeko, bazali, ko témoigner, bazali qui proche naïe, je peux citer pasteur Moïse Mbiye, je peux citer frère Mike Kalambay, naba témoignage nabango, je retenais quelque chose de bien, ta sœur. Pasteur Moïse Alobi, naba dobi na ye, naba faible commencement na ye. Tango batu bayeba ki na noté. Na canal ya sœur Marie, ndazwa ki producteur na ye. Et à l'époque la sœur Marie était déjà connue. Donc mutu esi a yebani. Mutu aza déjà na renommé. A aidé mutu a yebanité pour peut-être na canal na ye, batu pe bayeba ye, fois à la mutema malamu. Et même témoignage wana na yo ki angwe pa ya frère Mike Kalambay. Et de son vivant, dans l'interview moko ya sœur, azo parlé sur frère Benjamin Moulamba. Alors même producteur, il y a Benjamin Moulamba, yé mutu, a qui est en contact. Donc si déjà 3 personnes, oyo baza, ba mati lelo na musique, ba koki ko témoigner, que na canal y a sœur, de biso, peut-être Nzamba utilisa qui est parce que destiné ya mutu, mutu ko empêcher ngwezate. Mais Nzamba utilisa kaka batu. Po mutu atombwama batu misato bakoko témoigner malamu pona tina na ye. Cela en fait nous mène à dire que quelque part azaki na mutema malamu. Et ce que je peux reprocher à l'église en général ezali jugement autoportaka et pas inabatu okomona mutu yebi penza yete ofanda pena yete tu ne sais pas comment a fonctionnaka mozoloba mabe pona tina na ye tous à la sincère tous se voiler fasté notre sœur azalaki critiqué et pas yabatu mingi de son vivant donc mutaobo yango na yebite mais to yebi yango et na interview na ya suka oyo na landi pai ya frère Papi Mboma la sœur disait abandeko se sentir en insécurité abandeko se sentir comme rejeté et zama beponatina na biso loko l'église. Nous ne sommes pas là pour nous porter jugement quelconque. Nous sommes là pour aider bandeko baza faible pour que batele. Mais c'est ce que même la Bible nous enseigne. Que biso toza faible, to supporter faiblesse. Yaba oyo bazangi. Na kokyo kota na ba détail parce que je ne connais pas vraiment na fond vie à sœur. Mais nazolo ba par rapport ya ba témoignage auto zola ne pas ya batu. Soukinde qu'on a bu soit ça la guerre X ou Y. Est-ce il y a eu des serviteurs de Dieu? Est-ce il y a eu des enfants de Dieu? Donc qu'on approcher pour na ko solo na naye lokola banana nzambe mais qu'on rejeter, qu'on porte jugement et zapenza malamu mingite. Pour terminer, je vais donner un exemple. Ngai peut-être Mikolo na saliangote mais bandeko bakolandanga bakanise bako se reconnaître. Na kenda plus d'une fois côté ya bandeko yo bamelaka masanga papier nakanisi bozo comprendre makambo na zoloba bandeko bamelaka masanga papier nakenda plus d'une fois côté ya bango et tango nazo kote sika bafandi na tei bango liloba na nzambe tango nazo bima place wana oyebi kaka masanga papier za na solo makasi c'est que bilamba na ngeko kyo zo solo parfum wana. Mais tant qu'on a zobima on a mutoyo ayebinga pasteur akoki koyeba ta mosusu bandeko moko bazalaka wa bamelaka masanga papier ako porter mbala moko jugement likolo na ngai
ke muto abimi sika oyo bilamba ne peso ezo bimisa solo wana mais musala nga na uti ko sala na kati ayebi yango te mais du fait kamoni nga na bimi wana directement koki ko taxer nga ba kombo nyonso ya lingi or nga na zana de marche on nazo poursuivre de marche na ngezali bandeko bazana kati babika et je ne peux pas leur interdire que na kotibo melangote non. Mon objectif est à Christ à côté na vie na bango. Ata bazomela, ma solo no subako solo la, wane zo intéressé ngate. Et loko zo intéressé nga na prêcher bango Christ. Et ce qui Christ à côté na ba vie na bango, bakotika yango sans pourtant insister. Bakotika yango sans pourtant ça l'effort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira ceci. Na ba grec, naza lokola ba grec. Na ba juif, naza lokola ba juif. Na objectif ya ko gagner bango naza ko participer na misala na bango te mais naza kati na bango na memela bango liloba na nzambe enfin ke na bimisa bango esika oyo bazali ebele na batulelo ba sombre na drogue ebele na batulelo ba sombre na alcool mais de marche nini bana na nzambe tozo sala pona ko aider batu wana babima si ce n'est de critiquer amelaka masanga mingi amelaka bangi amelaka drogue, oui, c'est bien bon. Mais si maya critique, ozo sala nini? O critiquer puis ok nanda ko fandi. Musala yesu atinda kibiso yango na te. Musala yesu atinda kibiso ezali. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire bato bazana kati ya mabe, nous comme étant église de marche na biso za il faut to bimisa bango na mabe. To privatiser nzambe te. Nzamba zaka ka biso te. Nzamba zali pe pona tina na bango. Yesu ayaki kokufa pepo na tina na bango. Or bakobika kaka soki tomemeli bango sango malamu. Et mutuna moko tuna melingai awa concernant toujours deuil à notre sœur. Est-ce que ba païen ba musicien mondain ndengi tolobaka bakoki koya to bakoki koyate. Mais na yebite soki mituna biso ezaka na mayele to mitu eza na mayele te. On les a question tonate. Est-ce que na matanga ba bengana ka mutu? Zonga na nutangu yozokola na quartier na bino. Tango bandaki ko fanda et si mona mutu aina matanga baboya kota na matanga po balobi kete ya betaka musique ya mukili. Te na matanga ba pekisa mutu te. Nganga kisa goya na matanga. Eza problème te. Donc na matanga bakoki kwamba et sika ba bengisa ka mutu po ya eza na fête. Na fête nde ba pesa ka invitation ba limiter nombre ya batu bako ya eza na matanga te. Na matanga porte ezalaka toujours ouverte. Mutu nyonso alingi ko ya aye à participer na matanga. Donc koya ya bandeko wana eza débatté, c'est un faux débat. Quelle que soit la musique, ba musicien mokili na matanga baza le bienvenu. Mais question ezali sikoyo. Est bakobeta na matanga? Ah, question mutnene yangwana. Na kobeta na matanga nde wana eza libanda liloba na nzambe parce que d'abord na biso moko na kibomutu. Matanga ezesika pasi. Matanga ezesika mawa. Esika wana tokokyo tia musique to batu bazobina ya batu bazane sengo non. Ezesika pasi ezali esika maweza musique ekoki kobeta na matanga ezala la musique ya nzambe. Ata bandeko tozolo ba musique ya mokili soki baza éprouvé. Musique ebeta na banda ko na bango ezala ka musique ya nzambe. Mais ko ya ko assister na problème mo ekomeli bandeko. Problème mo ekomeli église na nzambe. Ça, c'est pas un problème, c'est un faux débat. Bakoki ya ko participer na matanga on ezali kambute. Donc moketo zalaki nango yangwana mais pona ko silisa to répéter ba date le 19, le 20, le 21 février, le 19 na le 20 de 17h à 20h et puis dimanche le 21 de 14h juste à 16h30 Nzambo ya Lola apambola bino na kombo. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singi bunge faisons ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevonga ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yiko s'imposer na kata mikili. Congo, c'est super. J'adore le Congo.